Na bande konyoso bokolanda biso encore une fois na Tolobe la vie. Je crois oyo to souhaiter qui était to souhaiter ba bonne année. Merci beaucoup na Washington le grand pays na Munich na Allemagne kuna respect. Bato basala rake musala oyo tambola Alvaro Mwanza le prince de la paix en direct des Fribourg pour la Suisse. Nazalaka mwana ngaba boyebi Liki Makanaki, Jacques Noir, Batubazamo Ebele. Merci bongo na Marc Jacob. Pourquoi ne pas là ba merci na Papi le roi carte illimité formule Souka, Gianni Makengo papa na lumière. Lelo laissez partir mon peuple. Boyebi idéologie ndenge banda eza idéologie te ezalaki c'est-à-dire inspiration en Nzambe. Nzambe alamusaki batu pour les loyaux, Batunyo sope balamuka, peuple de Dieu, peuple congolais balamuka. Tous en laissez partir mon peuple lelo, je crois que mon équipe, tout ça la kana bango, tout bête moi ma solo mouké, tout peut maki mouké ezalaki ba fête peleka normalement, mais sikoyo avec force chaque semaine deux ans biloko na bino il y a 30 ans, vous to que non petit 30 ans. Après tout changer, il faut bien 30 ans et coca. Après, tout changer. Voilà. Charismatique Boni. Merci Papi Gane. Tout va bien. Vous allez un bon Sika. Il faut tout ça la bilan. Et on est tué là pour voir le bilan. Il y a Bananzambe, il y a Bismoko, église. Il y a toujours le temps de Sango, parce qu'on est tout le Yango, la Katamuki. On est qui nous vendent là au Lego. Parce qu'on a vu là. On a tant de choses. Parce que nous sommes allés à la bilan là. Nous avons attaqué l'année passée 2017, janvier, au communal 2017, le 31, et là, à Salabila, tout le monde a délégué ma caméra collègue. Il y a tout familial. Même battable toujours un moment. Bonne année, bonne différence. Ouais, merci Mingi Papi Gane, Tolobe la vie Mobimba, surtout dans les sportifs, nous sommes dans de partout, dans le monde entier, parce que dans le monde entier, tu vois que poto mais ça la bilan il y a 2017 il laissé partir mon peuple et qui ndaki ndengeni salaki parce que on a cogné fort on a frappé fort il y a des temps faut vendre kotala ndengeni ba missile qui ndaki résultat na mweza ndengeni na momoni vendre ki pona ko sala susu na kati ko lukasus ko s'approfondir na nzambe moko pa ibandeni na ko orienter biso pona 2018 parce que ezaki pena fardo moko makasi pigene na émission qui fardo moko makasi mais pas sportif nous na sepeli kaka po pas sportif Afrique du Sud ba benga ya Angola ya Londres ya Allemagne linos bonze mboko na Allemagne côté intercession ba côté intercession ka pona ressemble pona makambo merci na ba nyonso au Canada États-Unis to bandi déjà laisser partir mon père bilan ka voilà messager bonne année ça va bonne année Papi Gane bonne année na ba to ba ko na biso na bandako pe na ba oyo surtout balandaka laisser partir mon peuple na Tolobe la vie to comme na moment ya bilan ya moko na moko ndenge biso ba to koloba bilan ya bana na Nzambe il faut mutuna de janvier ti décembre 2017 oyo loka ozwa te point d'interrogation et comme na tango ya bilan mutuna mutu ayebana kotala est-ce que ceux qui tozali maladi to lokaka munganga poto munganga apesa biso bilan ya santé ceux qui bilan ya santé toza ko sala ndenge nini bilan spirituel to sala te yango na moment to sangani pona ko mena koloba au profondeur ya makambo oyo surtout il est à 2017 poto comme 2018 30 ans il y a ba révélation to koba voilà tobandi hein nalobi boye nalobi année oyo omoni na décembre to pemaki mo muke ezalaki tozape batu hein mais ndenge tobandi boza démarrage moko tokotika lisusu te namoni ki ba demande des ebele bosengi trop topemaki ezalaki kolemba te mais esengaki tozwa mwa repos muke sikoyo nde tobandi awa vraiment tongoli te les charismatiques atwala nde biso fongola déjà non bilan elingi koloba ke projet toutes les entreprises à mokili tant qu'on à la fin de l'année une période basalaka un rapport financier ou bien un rapport administratif mais définitif pour Bobanda un deuxième rapport de nouvelles perspectives et il faut que ça ne me peine pas
oti l'église ti okomi na fin de l'année po tokoma na mbula sika biso bapase nyonso ngai napesi kombo ya année oyo 2018 kombo nango année Nzambe merci. C'est-à-dire que bato nyonso bakolanda idéologie na ngai charismatique Chatumba bakoti na Nzambe merci wala moke olete opesi Nzambe merci ole opesi Nzambe merci. C'est-à-dire que c'est une philosophie prophétique pour l'année. Na base que pasteur nyonso place nyonso azali asalaki en 2017. Laissez partir et bandaki na 2017 vers fin de l'année. Alors toyaki ko biso ba Nzambe ke bozala ki di baté puisque moi Nzambe nyonso il fallait avant comme na mbula sika pour banda mbula sika akota na programmation ya sika ya passer na ye atala ndenga tambolaki asisaki mbula na passer na ye est-ce que passer na ye lobaki ya kobala abali e passer na lobaki ya kobota aboti passer na ya lobaki ako kendelola kelola. C'est ça un enfant qui doit faire un bilan avec son pasteur. Bilan on a ça de mon côté. Bilan on a ça on a pasteur na yo. Mais bana Nzambe le to za la bango bazo linga bakota na bilan te bazo linga bakende kibudi. C'est-à-dire que bakobi na mbula ndenge mbula lekaki moto ya za ko progresser et ça ka pasteur moto a changé parking, a changé garde-robe, a changé le nombre de voyages à Salaki. Yende moto ko ba kibila des positifs. Mais baonu so balandaki baonu so balandaki biso baonu so to kambi. Est-ce que bilan na bino ezandengeni avant bondima tout ça la programmation ya nouvelle et l'année na bilan ya sika ya on place biso to sans côté mais na bana Nzambe boza la kana sonité ya kutuna kabiso ba pasteur na ba makamoto lobaki likolo na bino etamboli te puisque ceux qui vous a kotambola te boza ko vivre na biso na kidiba eza lokola na biso to za ba hypocrite ba pasteur na bino ba to kozona na biso boza pe ba hypocrite. C'est-à-dire que tu as une conglomérat d'hypocrites, bakutani, ba ibi place bazo kendete, oyo azali kokosa oyo, oyo azali kokosa oyo. Au voyage néotienne si le voyage. Et c'est l'autre ça limité, mais au lieu, au fond mon ami sou, au tourna nouvelle perspective, au tournité, au côté na mbonge moko wana na 2018, ba programmer sous ce loco, au côté, au sein de l'action de grâce, au sein de la jeûne de prière, au côté de la délivrance. Les mêmes choses pour lesquelles au soir qui délivrance en 2017 et qu'on en 2018 quand les mêmes choses il y a beaucoup de frères il y a mon libre à votre vendili ah bon il va continuer à frère voilà et donc on a beaucoup de moment imbattable 2017 mon toi gêné bah il s'est gêné après pasteur il s'est non des ozawana année au gobala si année n'a pas si to ba libété. Parce qu'en 2018, il faut nous tourner ça. Non, mais dans les autres jours, il y a un bilan. D'ailleurs, quand tu vas en 2018, aussi, il faut que tu n'as pas stérile. Parce que vous avez dit ça. Mais ça, la mité, c'est cool. Mais en attendant, on a monté ensemble à Télémine, à l'église, à Lobby. En tout cas, 2017, on a visité fort. Natamboli ba Japon, na Québec États-Unis, na na mwasi malam. Na siko bateau ba yaki na quatre église na yo oyo sakola pona bango. Ça fait 3 ans, 4 ans. Pour la novembre ici on tout on papa makamelo wa pona ko kisami parce que yo zo ba oya yo bien. Siko bateau yo benga bango lo ba esclave avant na quatre église pour la no tuni bango moko côté. Parce qu'il y a des fois Jésus Christ va tourner bateau. Mais bon là na point. Nana montrer yo ozaboy nana zanani ozo comprendre ce que bato bavanda ki pa na yo ça fait des années babalate bato ku ba chômeur mutu so ayaki na musala ayaki kutazaki mutasala banda côté l'église de osakole pone boy musala esila olobi le côté olimo bakisela bango likamusu lo kwa mai na mukonga koba ba matana ngo lisusu non donc ce que moni lo ka ngone salami na bomo na yo chafre vanda pena raisonner tant que mutu parce que batakala bala ko salango parce que biso to kende na ba église le ezakaka kibudi fondation ezate alléluia nanda ko mo na ka bato ba tuni pete nani kuna directement na bato jomo kwa za kuna jongo ngunza le bata galat jongo aventurier botunité bango le ka église bando sambe parce que après dans ba dégâts ko sambe mama to yeba kité parce que boto tuna penza mete
même roi avant ça la voyage il faut consulter ma prophète à tout le moment c'est que voyage on ça et ça la succès et c'est quoi la succès les camounios soit dans ça il y avait une consultation de Dieu mais lelo bana nzambe donc kaka ndenge ba benga ki est à côté liwana kaka ndenge pa bimela masumu na 2018 yango pe mona kaka ndenge akota ki na 2017 yango pas okota surtout ba kwe ba kwe ki est belé na 2017 au moins na 2017 ba kwe kaka na même problème sikoyo yango moni likambo na fanda ki lobi na meka ko raisonner moi mingi batembele bala na l'église wana moko be tozo condamner mais tozo loba mais il faut tout la paix para makamususu mutu muso une église alobi azo abota raté mais botuni était pourquoi zo botate ma muso alongola déjà 15 zemi ata suna mona tata bobondeli bolika nza masala miracle il fallait y bisabino ke ngai na sana problème songolo nde basala bo siko aye pa fatira bi non fanda na yo an babenga an batuna ninga an na souffrir ko oh moi c'était yo ça y était yo ça yo mutaza unique na jar na donc ya muto la soko mo loka ngone sami na vie na yo donc zo position mususu déjà baba qui solo sous prophétie le cola profiter pour bana na bango bazo prospérer famille zo prospérer makamne prospérer mais yo ozo la nangai partout dans le monde sous sportif au monde que le au moins zo marché et marché pété voilà messager Abigail Tolo Bella Vie ba pesio lisakoli balobi mbula oyo avensi là ozo bala voyager surtout dans la kine la mingi bibala na voyage ozeli bela ti mbula be sili déjà que to sala raté pour une va dans l'église banda tonti butu et puis mon voyage on attend na passeport si quoi attend passeport exact un temps ba te yo ba sekoli pour na yo que non yo voyager si ko ozeli bela ti mbula évité voyager te pour ça la mine c'est ko l'église on otika la lozi na susu oze soit des peut-être to ça dit nzambo le kana batali sibiso si moi pe batolia ezate ko kata petit alors ce que tien ndenge elongameli bato bakolia Élisée azalaki ozo présenter Nzambe ayaki ko pesa bango makambo ya sika bazwaki bomoi kufa ezalaki te kisite ezalaki te alors na bisi bana na Nzambe ba oyo nyonso bakile koluka mabala oyo papige no lobi o baluki ba voyage oyo baluki bana oyo baluki biloko mukili 2017 ti tokoti 2018 bazwe loko mokote sala bila ya Mungu olia sala bila ya ba mafuta bapakola yo sala bila ya bandenge bapopola yo alors toki omoni eloko moko esalemi na bobo yo ezalité na eloko kena koluka balobi reculer pour mieux sauter c'est-à-dire il faut ozonga okelo koluka pe Nzambe na laisser partir mon peuple ndenge mwasi oyo atangaki makila mbula zone mibale balobi ba famille basondola ye ba passer balemba ko sambela banganga balemba ye akei ko simba mvala ya pierre te ya tomate ya jate akei ko luka kaka Nzambe yango bana na Nzambe ba oyo bazelaki bilan par rapport à ba prophétie oyo ba pasteur sorcier banguza batamfu ba prophétisaki bango bazwe le côté babima bakelo ko luka Nzambe ndenge mwasi atangaki makila mbula zone mibale alukaki Nzambe asimbaki mvala ya pierre te ya tomate ya jate te ba luka Nzambe bango moko na nde bakozwa biyano na bilan na bango batarder te laisser partir mon peuple babima bakelo luka Nzambe ndenge ana pa lukaki Nzambe na ndenge na ye Bishop Tchatu Manazo pas dans ici yo pasteur na yo moko tant yo pesi motu lisakoli yo ici yo lobi bon na mbula tel et peut-être sur dit ça na mbula tel to na moi tel au monde la visitation moko yela yo nzamba la question nzamba la action au monde on peut nzamba parce que lobi en yo ce que le relais salamité étant yo mon pasteur en toi muto pas sur la église wana yo mosko bino mosko ça la donner omoni bandimi oyo tozala bango ya lelo nde bazali kotindaka biso ba mingi bangunza biso ba mingi ba faux prophète tokosaka bango puisque bango azouta na ndako azoya kosambela te mutu azouta na ndako azoya koluka libala mutu azouta na ndako azoya koluka délivrance déjà eza piège mutu azoya koluka délivrance azoya koluka libala azoya koluka musala na église eza déjà piège église esalemi mpo bato baya koluka vie éternelle église esalemi te mpo bato baya koluka délivrance lokola déjà sikoyo piège ekoti soki pasteur séminaire eza sur délivrance te soki pasteur visitation consultation oyo ntango bato bazoya na baéglise eza sur délivrance te bato bakovandaka na église wana te bato bakoyaka mpe na baéglise wana te yango nde lelo
bato yo nyonso bazali koya na piège ya kolukaka ba délivrance na kati ya l'église bazali kokota na kati ya piège na biso moko yango zomona tozali kofabriquer les bango ba prophétie plupart des prophètes ezali kosala melelo plupart ya ba prophétie ezali kosala melelo mingi eza ya nzambe te yango zomona ngata on a saki kokamba église na boya ki prophétie te mais l'église est fondée sur la connaissance et l'explosion de la connaissance. J'ai évité dans les carrières nangai ma délivrance puisque na moni lelo nzela Satan azo côté là na kati na biso basene na ye na kati ya bana nzambe ba ekuluka église délivrance ekotinda yo kende kozwa mazara ekotinda yo kende kozwa ezabu puisque oza na posa ke baye bavandi baza na posa connaissance na yo te bavandi baza na posa oloba ke nzambe alobi na ngai na loba na yo soki pasteur azosala likambo wana te na lelo ne tokomi na poto lelo église wadi fo ekufa yango zolo bato bingi baso na église na biso bana nzambe lelo bato batondi na église lelo ba oya nzambe ba yaka soso église te amen je précise bato baza na église lelo mingi baza bana nzambe te amen bana nzamba solo lelo ba ekota so église te voilà pour ah piège yango yo eza makambo mine soki bomoni kaka makambo yo mine ezosala na église songolo pakala boyeba déjà que église wana na musala nzambe azokamba église wana asi apengwi mais kopengwa musala nzambe bato bazokanisa kaka bakanga ye bazwa mutakala na ye batia na internet bakanga ye akendeki kolala fille moko songolo fille yango bimisi secret te kopengwa ya musala nzambe na moya lelo ekomi na makambo oyo mine likambo liboso mate ya délivrance likambo mibale mate ya sorcellerie likambo misato mate ya ba hôtel likambo mine mate ya prospérité biloko yo mine nde soko moni yango eza na église na bino pasteur na yo akomi koloba kaka na langage ya délivrance pasteur na yo akomi koloba kaka na langage ya ba sorcellerie pasteur no akomi koloba kaka na langage ya ba mate sur les hôtels pasteur no akomi kote ya makambo langage ya mate sur la prospérité yeba déjà que pasteur asi a dévié mission sikoyo bato yo baza na l'église ya nzambe bato ya nzambe ba oyo nzambe atinda na église mpona kende vie éternelle baza na posa bamati ya genre wana te yango zomona ba oyo nyonso ya nzambe lelo batika baéglise bavandi na bandako puisque vide spirituelle oyo baza nango oyo tata nzambe aza na posa komble baéglise wana na bapasteur bazo kokomble yango te puisque Bassimba dévié, il dit que la bonne façon, il y a que ça la bateau d'esclaves, il y a que quand bateau baumbo, des missiles bango délivrance. Tant que missiles de délivrance, les loyers au missiles ligorodo, lobby aye au missiles nyoka, kuna lobby aye au missiles tabananzoto. Sikoyo lokona bango bayaki koloka délivrance baza kobengana sikoyo bakobenga mwana nzambe te puisque mwana nzambe moko te akokende kokota na église te que puisque pasteur aza na église wana azobimisa bato magorodo mwana nzambe autala ndako na ye akende koluka pasteur songolo pakala prophète songolo pakala mise ligorodo moto aza autala ndako na ye azoluka bakende komise ligorodo tobo mise basete na nzoto aza déjà ya nzambe te puisque ngai ndenge naseli boye bible elobi ke nzoto na ngai eza temple ya molimo mosantu taba kobima wa te ligorodo ekobima wa te mokolo moko te basali ligorodo mpo ebima na nzoto ya mutu te mais soki okomomona nzoto na yo babimisi yo ligorodo yebake yo oza ya nzambe te mutu oyo abimisi yo ligorodo aza ya nzambe te église wana ovandi eza ya nzambe te église ya nzambe tomoni yesu masiya asali ministère d'ailleurs du début à la fin 3 ans durant tomoni place mon côté ligorodo nyoka abibi na kati ya nzoto moto toye komona ba apôtre ya Christ basali ministère na bango bakufi moko tomoni ni Pierre ni Paul abibi si ligorodo nyoka taba na nzoto moto biso toye koyamba Yesu
période na biso nyonso biso bongo motema 30 ans durant na batata na biso bateyaki biso sango malamu tomoni musala nzambe moko te komi biso mutu ligorodo côté ya mate ya délivrance côté ya mate ya bahôtel côté makambo mate ya basorcier tomoni yango te bato nyonso bayi na mate ya basorcier baza bato bazalaki basorcier bango moko bamagicien bakomi kopesa témoignage ke ntango ya magie biso tosalaka boye na magie nde mouvement wana eye kokota na église lelo evanda ekomi sikoyo la bonne façon ya kokanga bana nzambe na kati église d'abord nazoloba boye na baéglise ya lelo je répète encore boyokanga bien nazali koloba na baéglise ya lelo bayi bavandi na baéglise ya lelo sur 10 9 baza bana nzambe te sur 10 nazopesa yo signe comment yo za mwana nzambe 30 000 personnes ba 3 000 7 000 baza bana nzambe te puisque dazo yepesa yo signe mwana nzambe akoti l'église ezala lelo bakomi kolala bapaseli mino bakomi kolala mpe na bana mibali yo za mwana mobali okoti l'église omoni mosala nzambe wana abandi kolala yo kobima na yo mwana mobali sima azotelema azoteya yo église etondi bato est-ce que yo kolobaka église yango eza ya nzambe ya mibale yo ozali mwana nzambe ya mwasi outi na ndako oyo okoti l'église paster kolo église abandi kobima na yo na kati église est-ce que yo kolobaka église yango eza ya nzambe eza ya nzambe te ce sont les signes extérieurs oyo ezali kosala ke eza ya nzambe te namoni mama moko abengi ngai awa alobi papa nakambo ke paster na biso entourage ceinture ya paster na biso bobimba tosaka bacélibataire oyo badivorcé baveuve nde eseli entourage ya paster nde kokoma paster sikoyo asali nini apesi biso nyonso toyebaki te apesi biso clé ya église po tofungolaka église yo mama yo nde moto osalaka propriété église mardi mokolo église na biso okotaka mercredi mokolo ya mercredi basala propriété te yo mama okosala propriété jeudi akaboni biso moto na mokolo na ye me naye koremarke ke ngai mama mokolo nyonso nakende kosala propriété église paster akotelaka nga ntango nazokoya kobina biro nakomi kolaka ye papa merci papa nasilisi mama osilisi mbala moko papa akangi ngai asimbisimi ngai nzoto atie ngai na kiti afongoli nga makolo abandi kolia nga na se yanga mwasi sima akotisi nzoto na mobali alali nga siko nga mpe na mesali lokola nga mpe naza mpe na mobali te tokomi kobima na paster nakomi ke mokolo na ngai ezalaka mardi sabono mardi nyonso papa paster apesaka ngai dose na ngai ya semaine sikoyo papa nayi koremarke ke sere mosusu ye azaka mpe mercredi sere mosusu kuna azaka mpe vendredi sere mosusu azaka samedi na sere mosusu atikalaka dimanche apres bato nyonso bakei epuis paster azolinga te toya kosala ménage d'église biso mibale est-ce que ozolande paster azolinga yo kaka ménage osala kaka yo moko sikoyo nayi koremarke ke tour na tour wana c'est-à-dire paster apesaka biso dose sikoyo nayi koremarke ke non église oyo eza ya nzambe te mais église yango etonda bato omoni biloko ya ndenge wana okotarde pourquoi ozozela yesu satana ya mimona lifelu to ozozela likambo moko boye songolo batakaka na mama ndenge wana te soki osomoi deja mabe wana esika ezali amoi kozala homme animal mais mutu aza verti na nzambe eloko ya ndenge wana ekoleka ye te tikenda répondre place wana est-ce que mutu soki azwi décision ya kovandaka na ndako koboya kokende église akokende lola to akende lola te akokende lola d'emblée je vais expliquer Voilà, explique. lelo bato bazokanisa ke église ezali kaka ntango tozokende kokutana na adresse ya Roni chapitre numéro 10 93 110 nde tokutaka na adresse wana nde église te église ezali nini église ezali place nyonso bato basangani mibale basangani misato na kombo ya yesu nde église piège oyo lelo ekoteli bato bakomona ke soki okende ke place babatima eza te oza mondimité okende lola te yango zolo bato bakomi ondina vanza ngana ndako nakenda nga place bana nzambe bazali kosangana nzoka nde bazali basangani na kombo na yesu te nazopesa exemple awa mutu moko azali awa église moko ezoleka na internet azaki na ye commerçant atekaka mituka ekendeka angola
sikoyo atiki commerce ya mituka azana koja engagé ba pasteur akomi akekolo na koja na ye na ba bâtiment wana soki ka kirite bandi koja wana ezobenga bato batondi hier à la fin du mois bazo pese bâtiment na bofranda yo kono bake bato bazo kende kosangana na salle wana bazaba na nzambe bakota lola jamais. Et puis il y a mibale comment yo za l'église on va dans l'église passer la botisio passer la botisi penser wana bobunda ka l'église wana chaque dimanche bozo bunde la pasteur basser après bozo boko talo siko bozo zela boko talo la ke bozo na église nzambe ah wakutu na sende ni ba panza na église wi bale ba bundi ba kabwani eza église nzambe te bazaka 12 membres c'est 13 ba bitu bata sende ni ba ebia na nini awa na porte de paria ba e panzani donc yango to lobi ke pona kokota lola nzambe po kala biso de bagi na kata ba mumpe kuna muto akota ba ebi nzambe te me obi nzambe po agréer muto nzambe agréer ba inoko wana po l'église te ba nowe wana nzambe agréer ba po l'église te ba te bele nzambe batamba na bango kala ba kota l'église me nzambe agréer bango pe ba mona bisengo nkolo ba simeo wana ba ki l'église ni me ba mona nkembo na nkolo les alikambo oyo muto se ressaisir à comprendre que awa c'est pas yango c'est tout na orientation musu c'est tout soko za l'église pasteur ya yo alalaka yo abimaka na yo yebake na pasteur wana na yo bino nyonso bokomi déjà voué au diable tout droit l'ifelo c'est-à-dire il n'y a pas d'explication bakosa yo te ko pasteur soka alali yo ezali pamboli te ezali sumu bakosa te ko pasteur alali yo ezali bilakiri mabe te ezali sumu tout ce qui est péché mais encore plus grave que pasteur na yo muto azokolala yo na kati église alalaka yo yo yebi que pasteur alalaka nga c'est-à-dire c'est ça le péché. Messager na makambo nyonso point de vue des amis na makambo nyonso tolobi awa on va prendre tout 600 nyonso oyo bishop auti koloba na oyo maître auti koloba yango naza ko confirmer yango déjà kokota lola ezali pona matanga te mututo akwa kolia au café matanga ba servir yo ozolanda alors kokota lola eza na condition ya kokota lola eza na condition ya kokota lola tant balobi le royaume des cieux appartient aux courageux aux violents et ça a été moutaki ko yiba na magasin de koti lola non alors bandumba ba kokota na lola te ndumba kokota na lola o muyibi ondoki o ya fuwe tema alors concernant o question tuni maître bigeno bongo ba oba osami na ndako ba kokota lola te bongo ngai ça fait 9 ans na bâtiment na bimi ça fait 2 ans na ba na ndako nzamba zo kanga te soki nzamba za onokisa mbola pona ba méchant na ba bo ndeni nzamba ko bazana kata bandako te tout simplement maman oyo balala na pasteur maman oyo abima na diacre maman oyo abima soki na intercesseur oyo akina ko luka nzambe soki komi makambu ya kolala naka nzamba za wana te alors eloko yo tikoloba prophétie par l'excellence c'est la parole de Dieu alors oyo nzamba zo senga batu les miracles nzamba zo senga za nini eza repentance c'est les miracles qui provoquent la délivrance et ça devient miracle soki yo ofungoli motema na hote 10 minutes ndo kangola yo mafuta mutekangola yo munga mutekangola yo te il faut bana na nzambe munga rouge ezali bina oui na ba munga rouge ezali ezaka pa basango na Paris pa bateka tekango ba munga rouge munga ba ya rouge mais munga to yebeza pona kolambela biloko munga biti na ngozali pona ko pesa goût na biloko yango to yanoni bangunza na ba pasteur ya ba sorcier na ba magicien batika bana na nzambe laisser partir mon peuple ba mama soko osame na ndako nzambe akoyoka bino L'église bokota ezali bandako ya bonganga soki bobimi santé finance makamna molimo tu botiki yango botuna ngana tuna bino banganga kisasa bakende wapi. Merci beaucoup. Bangwana nde ba passer bangwana nde ba binkudi bangwana nde ba zebola. Et puis comme église au monde église musoka la nuit du Seigneur la nuit de Jésus église la nuit obi kingeto le kilanga obi na komoka ka église et to refléter za bondoki na mot voilà bishop Nabia, la nuit de Jésus. Papa, où sont montés ça Kindo? C'est la sorcellerie. Yoko participer si vous Yoko fasse que l'église à la nuit. Si vous n'aboutu au ça, il faut anoquer sur les ténèbres avoir de l'avantage sur la lumière. Yoko le gagner le courant. Nous avons ya sala mokila monique boutu zaki malam d'habiter mo il fait yao. Mo yeye engalisi. Yo le ngoti ga l'église à boutu. Tala maman Bobima, l'air à moi, vous avez un bâtiment, bon de la colonne, na yebi que nzamba za souverain, agréaka mutu na ndenge ya lingeli.
na volonté ya ni pasteur ni évangéliste ni mu yemo ko soka lobi likambo na ta ya kala bato amona ki yango yo bozo ka biso nzamba ko sa no plus koleka o mizongi sika o milembisi yango no moni o komi pro facile na lobi boye avant to clôturer na lobi boye bana nzambe boyo kanga soko za l'église quelle que soit l'église passer à sa moto à Copenhague faute na bino boza comme on a passé le col à sa moto passer à sa première moto et puis moto le plus fragile c'est le pasteur que yo bino bino sa biso que pasteur a beaucoup donc pasteur lokuta batu bakweya ka koleka batu nyonso bazali basali na nzamba o batele makaliboso bamone ba plus fragile ya pasteur tabanga na banga ka posa ba pasteur bakoya kubeta ngana nzela makabitumbe sisi là ah bako bazoni ngakete to solo la ti na lobi boy ba pasteur bakweya ka trop bamone ba plus fragile soko monika ka musala nzambe nyonso place yo mwana nzambe za kosambela azana tendance ya koluka olungula bilamba ko réfléchir des fois te mais nazali kozongisa koloba boye mais plupart ya bato bazala d'église lelo nazoloba nazongeli sur 10 plupart bato bazala d'église lelo satana moto atindi bango bato bazala d'église lelo plupart bana nzambe ya solo baboyi kindoki bundumba baboyi ki satana ezali koleka lelo na mangomba yango do baboyi bazana ya recul soko muri musala nzambe jikana sisi noko kupekisanga ite non parce que basa ko makambo wana parce que azolo banoko musi akomi ko dinga pengwisa yo akomi ko dinga a utiliser ba vocabulaire ya libanda akote sa na monoko na yo puisque yo za na courage ya ko banda ko na passer na maso makomone to et papa c'est na sana sudi akoloba omuni ya bita ko ka sonete et ça nini ayo na yemo ko abandi ozobra siku azuli na chona piste apesa oposa apesa nzela adakona masoko siko yo zo boya abia alongwa yizana ko pesheni na lobi siko yo ni passer ko tuyemoko ezelo bango zo bangate ndoka dio ibiteke akobi ko fungo lo porte ya lifelo siko yo tango kokota omoni siko yo na yebo siko yo nzela yako yo pe okobi ko ba matako aye pa na bia oboni tango matako est-ce que c'est du péché est-ce que nzamba kipango bino beaucoup tsaka nzambe na bino ko zanga tina ndoka nde asa ko me déjà na nzela lifelo c'est-à-dire que musala nzambe nzela azo ka so préparer yote azo préparer pour des pièges. Alors c'est-à-dire que yo so comme déjà kaka ba phrase wana et komi kobima na mo salibala et ça va moi salibala parce que tant ba mvute wala so que c'est kangi muto azali boso na ikombo ni mwasi akokipete ezala mwana na ya boti ezala parce que na ibi na kendeki awa na mboka moko soki mboka nini yango wa on dit pasteur ye moko mwana na ya mwasi azobimane azabwa soki mboka nini oyo mboka na ba province awas mwana wana ne moto yako tubela siko omoni makambo wana pona nini babandeki ba langage soko moni kaka ba langage wana e komi kobima en aparté onga to sona passer biso nyonso to sona non yeba déjà non wana ça déjà lifelo papa pasteur aza papa na yo il faut limiter ça là quel melaye quelle est la limite okobongisa vina yo et puis ya bibale église ndenge wana ozaka na choix moko eza kokima et puis place wana nzamba aza susuté mais tango yokotika na pona compassion okotika na pona mawa okokota na libulu vina yo kokota mubulu santé yo kokota mubulu ba finance yo kokota mubulu ba projet yo kokota mubulu mwana nzambe sana bina tozana kati ya laisser partir mon peuple objectif la biso ni tozo beta kelelo tout à fait okolo bateke ba yibisa kibinote o nzambe tinde basana bino tinde basana basunga yo ngayo ibiso to yeba sali ya nzambe to sunga bino soko kumuna langage wana musala nzambe tana kofrenete sortez bima ok tokomi na suka pour lelo je crois bomoni les arrêts qui juste dans le bela sur bilan il a laissé partir mon peuple na ba œuvre o yango eza kusala toujours ba chaque fois que tu as dans été to tika pe oza dans été to sa musala oyo pona bino parce que mutu na mutu zo parla yi oza ko mutambu so kangi nzoko donc na mutu zo parla même biso moko wa to zo parla parce que vous avez ba ignorant
neti nga boye en tout cas okomonanga jamais de la vie. Messager Lobasuka pesa ta moi 2 personnes bambote pardon parce qu'il y a 1 minute pour tout ça. Lobasuka na pesi Jésus-Christ de Nazareth mbote bipa yazali akufa asekwa pona biso kimbangu atikala na kunda bangunza maome atikala na kunda alors bango nyonso tu wana batikala na kunda c'est-à-dire mutu apolate oyo verset oyo lobi mon serviteur ne connaîtrait mon maître. Alors on a pesi mbote na mama kitalata le bipa yazali sans oublier le serpent de Moïse Bishop Chatumba o yazali awa oui mon colonne de l'esprit tioka mboma tobo sanitaire Tolo la vie solo pèse la bombe. Bino boza kolandanga na bape valongo, bino boza kolandanga na l'église de sommeil, bino boza kolandanga na l'église de mort, de noir, na lobi biebo kanga bisaka na bino bobima. Soki mbundo somba ki tikela bangwango, soki tapi tikela bango biki sabomo ina bino. Oto tozalaki koloba yango wana nzambe apambola bino pona 2018 bo pesa bilan na bino ekozala positif na mbula oyo. Merci mille surtout bas sportifs en particulier en général partout dans le monde. On a vu que pour les sportifs surtout pour les émissions de tout suite décoller les gens ils allaient juste une manœuvre de vestiaire donc tout décoller le niveau mon besoin il cette fois-ci tu y es pendant ma casse les sous. Oh bah tu bête ba arme non conventionnelle tu bête à nyonso pour ba tu bazala et puis ceux qui boyo qui te moni bomela o moni Moïse Diplé, tu vas pouvoir gagner les bosses, mais même si à Sedaki, tu bêtis les bosses au bout, mais si tu as comme la 10e bino, on va pour les colos, pour lâcher. Parce que tu as que la moutou tenté. On a ABC bino sportif, nous sommes dans la côté de l'Icambol. Merci mille maman de 6, Carmel et Carmelia, Christophe Mboma, Melvin Mboma na Luanda. Vraiment base na biso ya Canada, maître champion Giba Jonah Mboui Pasteur. Nengo lo baika bozo Landa, bino pe bon lo bangonde bozo lo bakuna base na biso ya Canada, champion États-Unis, champion Christian. Bocha mabolongo toujours ndenge ezali lino sponsor mon l'Allemagne champion mukishi na Afrique du Sud maître Jonas na Luanda papa bossa na base wana ezali kovanda et laisser partir mon peuple congolais oya lobby aza oya lelote akosa mitro anyokwa mitro akufi trop amoni pasi trop c'est le moment oyo congolais fa telema lokola congolais makamyo se changer l'imbattable Churambom charismatique nazongi le maloba na utikoloba oyo ba centre nyoso ba telimi abi wana te maloba ngo nazaki koloba nazongi yango soko moni musala nzambe na moni pesa mo forme ndi nazana forme ko pesa te nazoko koloba ngo nazongi soko moni kaka ba bengi yo ana parti soit na bureau musala nzambe atikali na yo soit na couloir église musala nzambe tsana yo omuni abandi koloba ba parole oyo nazali koloba ya omunika abandi ba phrase wana po akotisa yo telemela ye kanga bisaka aza papa na yazo linga loka yo amen yango na subisa bana nzambe puisque yo moni lokona passer na yo passer na biso azaka na cool et ça cool te il t'amène dans la faute il t'amène dans l'erreur il t'amène pour te détruire yango zo na église nyons oyo ezeli ko tambola na makambo wana eza église nzambe te kanga bisaka et puis nazali ko zongela loba na ngai nazali ko loba l'église mingi ya lelo plus par batu bavandi na kati ba sur 10 9 nzambe mutatindi bangote sur 10 9 nzambe mutatindi bangote pona nini ba mingi basaki ko benga ba bendi bango na koja ba musu basaki ko benga bango na mankiona ba musu basaki benga bango na kishimoko oyo basali ko sala basu ebembe poli le nombre bandinzi des nombres à battre à l'église. Tu t'imagines que vous allez identifier le roi d'Indinzi. Est-ce que moi, la Bible dit, c'est Dieu qui ajouta à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Bateau Babika, Nzamba Sako Baksan l'église. Est-ce que Nzamba cause au moins au yaye? A comment Ndinzi? Et puis, alors, c'est pour vous dire que Nzamba na Sako Sibilonga, Nzamba Sala Nzamba Sibilonga Kamboyo, bon tire attention, année Oyo Tobandi, Soki Bokebite. Bino bato boso me église na mobulu ba komo na bino na ba adresse à l'église ko banda ko tangama amen nzamba pambola bino amen to komi na suka pona lelo je crois bolandi biso to diboye to zongeli vitesse na biso musala e bandi to zongeli musala na biso ndenge to bandaki là vraiment bon bando raté souté vraiment chaque semaine bon nous avons plan moko to mibale bon banda kozanga te restez connecté na Tolo Bela Vie. Tous autres changé moi en disant il y a ma solo Kalaté dans 2 semaines je vais frapper.